Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa penza gros bisous euti na cœur sensible na kimi lisusu mbangu kopesa mon boss si bumuto mbote bele papa zwa mbote euti na mwana na yo tolingaka yo mingi po yo sola kitoko balandi nyonso pe pai bozali na ba foyer na bino na vie na ngana na bomba na pesi yo gros bisous euti na cœur sensible na linga ko trop. Attendez na osalo bona linga ko trop vie na ngai yo zala kaka responsable lokolo pesa no bana ba devoir ozape maele wana balandi ya Congo Check Check TV na ke penza lo mbango na lisolo na ke penza na mboka oyo babengi Angleterre na linga ka Angleterre mingi me Angleterre yango pe eza na ba problème ebele. Lisolo oyo balandi nyonso ya Congo Check Check eza penza compliqué mais bolanda yango penza na bokebi to bengi yango lisolo po ezobetama mais eza likambo esalami bandeko ezosala pasi ya koleka. Likambo yango eza nini? Mwana mwasi moko boye lokola nga na tiaka mai na munoko te ba photo na penza ezali wana na adresse na ville na kombo na kombo mboka totie yango nao na mupanzi lokola ya zali diabolos soki abongoli motema te soki totali ke azo continuer kaka na makambo na ye tokotanda ye na nzela ya internet tokotanda ye na chaîne ya Check Check bongo atika bizaela mabe. Mwana mwasi oyo abengami na kombo ya Pierrette kuna na Angleterre kombo mboka penda totie mupanzi na ville na ba photo pona zwaki nyonso na tindaki ba fioti partout bazali. Ndeko mwasi oyo lokola azali sosamambu akutanaki na ndeko mama soi-disant yaya na ye ya ndenge kaka bayaki kokuta na mokili banzete ya pondu esangani na kati ya liboka alati yaya ya muninga. Ndeko mwasi oyo ake na famille moko songolo tangu ake na famille wana na couple wana basalaka penza très bien. Mais mwana mwasi oyo Pierrette ake na couple wana abandi pe kozala na yaya wana malamu vraiment eloko moko ya mabe esalaki te. Yaya wana pe alingaki mwana mwasi oyo malamu na kombo ya Pierrette azwaki ye penza leki na ye azo considérer pe leki na ye yepe ne bandeli azomona penza ke yaya na ye me mutu na tango aza na bondoki lokola mwana oyo Pierrette aza sosama muti na kati ya église ko bebisa tina kati ya église ko lukila bato ba problème mwana mwasi oyo Pierrette na Angleterre vraiment kombo ya mboka nuna bombi na ekolo nuna ville ovandi na kombo ya église na komba pasteur naza nango tout mais pour le moment totiki na no pembeni soki obongoni motema te tokotanda yo penza tolongole linsala moko na moko po eza penza malamu te. Balandi boyoka likambo nini? Mwana mwasi oyo bamemie na ndeko mwasi oyo na kati ya ndako na bango foyer na bango ya kitoko na papa bazalaka penza très bien eloko moko pe na foyer na bango ezate. Tangu mwana mwasi na bayambie mukola liboso bayambie po fanda te bayambie akene kotala bango tangu apesi mokongo ba papa pe ngonga moko molimo santé lataka bango ayebisi mwasi na lobi mwana mwasi oyo na sepeli na ye penza te ko mona ye boye en tout cas esprit nange esimbite boyebi kaka biso basi biso ba mama na pona ko convaincre to sakani te ndeko mama yebisi papa habite azaleki to pesa neka ba mbote na musika
bon aye awa aza pena na mabe moko te batiki pe mwana mwasi oyo na kombo ya Pierrette akomi ko fréquenter na ndako wana tongo midi pokwa bandeko na kati ya ndako wana azalaki na place oyo ezalaki na epekesolami te ezala na chambre ezala partout na cuisine partout bandeko akotaka donc akoma penza donc akomisa ndeko yaya wana yaya penza ya mama moko tata moko bafandi pe likambo moko ya mabe ezalaki te bandeko mwana mwasi oyo jour mosusu ayaka na ndaku ntango aye na ndaku aye na lolenge moko boye moko alobi ke akopesa mobali wana mbote te wana mama azalaki te mama subule mobali wana atuni pourquoi opesa ngai mbote te epui nazomona neti ochange moke okomi lolenge moko boye mwana mwasi oyo ya Pierrette ya sosa mambu aye korépondre alobi kasi mwasi na yo ti mobali wana akomaki na keskese na mutu bandeko na ngai kaka boye diku bayambi mwana mwasi na kati ya ndako bafandi pe bambula na bambula yaya oyo aza yaya moko mutema malamu akotisi na kati ya ndako na ye akotisi na foyer na ye ayambi ndenge ayambaka baleki ne ya mama moko tata moko atikala libele yo po ye okoti na famille na bango nzoko yaki po otia potopoto nzoko yaki po o détruire oyaki na mission oza ndoki sorodiongo na Congo pe bakanga yo ndoki ne yango na po oya nango na poto mwana mwasi otango alobi na mobali ke na changer mwa muke po na mwasi na yo mobali akomaki mwa muke na zunguluke na mutu na ye vraiment akipaki penza te pamba fandi bandeko na ngai me mwana mwasi oyo ayaka na kati ya ndaku ya soi-disant yaya na ye wana likambo eza nini eza na mukolo moko nazokata kata po lisolongo eza telima mulai bafiotifioti oyo bapesaki ngai yango soki nalobi ke na detaye nyonso tokolala awa mwana mwasi oyo problème na ye akanga kanda ça fait une année bandeko na ngai donc bambula oyo balingana bokonte te mais epai oyo ye ayaki kozwa likambo na ye abomba na sak motema ça fait une année et puis na une année wana ayaka mpe na ndako ya yaya wana azolia azomela azosala nyonso oyo esengeli asala donc ndako na ye kaka bandeko na ngai donc mutu akoboma yo oyo kaka yo liaka na ye mutu penza akosala mabe mutu penza oyo akoki aimilie yo oyo kaka aza pembeni na yo bandeko na ngai papa oyo alobi ngai na kotika likambo boye te ayeko fille oyo ya Pierrette aye lisusu na kati ya ndako na bango papa oyo alobi mokolo wana makambo oyebisaki ngai osilisaki lisolo te mbala moko mama uteki na chambre abimi bango mpe bakati lisolo balekisango na lisolo mosusu boyebi kaka makambo ngo ndenge ezalelaka bayaki mpenza kobenga na lisusu Pierrette oyo ayebisi papa ya ndako wana ke ngai nalobaki mpo na mwasi na yo akoma kobima na mobali oyo ya ngai papa oyo alobi ce n'est pas possible est-ce que makambo ozoloba eza pena ndenge wana oui eza ndenge wana preuve nini ozala ngo mwana mwasi oyo ya bondoki ya sorodiongo mwana mwasi oyo ya mabe ya mutema ya ndoki ayekoloba ke alotaka ndoto mobali na ye amemi mwasi oyo mosusu wana oyo ye abengaka grande scène na makolo alotaka ndoto wana alota ça fait une année ntango ye alota ndoto wana akanga kanda bandeko na ngai eza likambo ya somo ya pasi tala mokili ndenge ezokende ayaka mpe na ndako ya mama wana akoki koboma moninga me mama wana na mutu ayebi te ayebi kaka ke aza na leki na ye oyo alokota na poto aza na leki ne oyo bazalaka bakoma kaka famille po tomonaka mpe leki mosusu ya ndero ya famille bokoki mpe kosimba na mpe boleki kutu plus même famille me Pierrette oyo na kibondoki na ye aye kotia potopoto na libala ya moninga
mbala moko papa oyo ayebise ke à part preuve oyo lobi wana ke omonaka mobali na yo amemi mwasi na nga na makolo preuve mosusu ezali nini Pierrette ayi ko répondre alobi preuve mosusu ezali na yo namonaka ba audio na téléphone ya mobali na ngai mais oyo ezali vrai téléphone et numéro ebimaka ya mwasi na yo mais voix wana eza ya mwasi na yo te papa wana alobi à part wana eloko mosusu ezali te oyo ezali te kaka ye mwana mwasi wana bandeko na ngai balandi ya Congo Check TV bobungisa makanisi te lisolo oyo ntango bapesi ngango ezalaki mpenza compliqué ngai mpe nazobeta ngo kana ki compliqué mais eza mpenza ndenge wana ndenge nazokendela mwana mwasi oyo ayebisi papa wana abi ndenge eza boye fo tosala bankete tokokanga bango papa oyo mpe nzambe apesa ye motema ya pio aza na patience mwasi wana azoyeba eloko moko te mais oyo ye abengi petite sœur oyo akoma koya na ndako na ye ayeba tous les 4 kwa ya ndako ya mwana mwasi wana ayeba pe famille nyonso ya mwana mwasi wana donc koleka kutu ata meme mutu oyo atikila libele nzoka akangela ye kanda ça fait une année mais ayaka pe na kati ya ndako bandeko na ngai tala ndenge bato bakufaka innocent mowei ya mama ya bato bolanda lisolo epai ezokende papa wana alobi bon ça va to continuer banquete jour mosusu ye mwana mwasi wana Pierrette aye kobenga papa ya bato mais amemi ta bandeko na ngai mwasi oyo azalaka memi pa na numéro ya mobali oyo ya ye Pierrette azalaka na telefone na ye te mais ye Pierrette aza na numéro ya mobali ya grande sœur oyo babengani na mobali oyo ye Pierrette alobi ngai mobali na ngai azali te nde toza boye na kati ya ndako aza te eboye babimi na mwasi na yo papa oyo atali mwasi na kati ya ndako na cuisine azosala ne misala ye kuna mobali abimaki mais abengi papa oyo ke mobali na ngai aza te tala mwasi na yo soki azali babimi bango mibale papa oyo aye korépondre Pierrette wana ça va yo tala nano bankete kuna epai mobali akendaki ngai mpe awa nazozela mama mais mama na kati ya ndako ye azoyeba eloko moko te papa bandaki kosala nyonso to wana na intention mabe te azosala bankete na ye etanke mobali akanga mpenza mwasi na ye soki makambo oyo ayoki eza ya solo papa ya ndako oyo ya grande sœur oyo Pierrette akomisa grande sœur azalaki mpe na intention mabe te mpo eza couple moko bazalaka bien kaka ndenge ezalaka basongisongi ya mokili bayaka mpona kopanza bato ya mokili baza lokola basoso ayaka kaka azopanza wana ye koleka nango jour mosusu mobali ya ye Pierrette akei abimi Pierrette wana benga papa oyo abi mobali na nga abimi fo tolanda bango papa oyo mwasi nakendeki ne magasin ntango alandi mpe na magasin akuti kuna bazongi mpe na mwasi na ndako abengi songa mobali aza te boye baza na ye papa répondre ke ngai toza na mama bandeko eza likambo moko ya pasi ya compliqué tala bato mosusu bayaka na mokili tala bato mosusu tolokotaka cœur sensible abetaka sete na likambo mingi awa na mikili ya poto toyaka mboka toza lokola midingi ya pondu toyei kokutana na kati ya liboka bamama batuti biso batie matungulu bandembi nde tolie ekoti na libumu mais normalement pondu eza na nzete nango awa na poto toleki kosala na mabe ya makasi mais mutu ayebaka epai mutu ahutaka aza te balikunya ekoma tro nayebi te mwana mwasi oyo Pierrette eloko nini abandaki koluka na foyer ya bato bandeko balandi bobungisa makanisi te ndenge nalobaki lisolo oyo eza très molai papa oyo aye kozwa décision abi non makambo oyo ndenge ezokendela ndenge ezaleli nakoki kobombela yango mwasi na ngai te suka ti wapi afandisi mama ya bana na ye alobi madame na ngai nalingaka yo mingi yebisa ngai vérité kobombela ngai te soki ezali vérité ekezala mpenza malamu mingi fongola motema nayebaka meme soki obimaka na mobali wana problème moko ekezala te me kobombela ngai te pardon mwasi mpe alobi likambo yango nini papa mobali mpe atiaki mai na monoko te ayebisi mwasi na alobi Pierrette
oyo komisa leki na yo oyo ayaka awa alobi ke yo obimaka na mobali na ye. Grande sœur wana bandeko ake kokweya kuna pa chance muteme ekataki te etungisi mwana mwasi oyo vraiment aleli alobi ce n'est pas possible. Mobali nini onga na bimaka na ye? Mobali ya Pierrette vraiment na bima na mobali ya Pierrette bongo yo osate vraiment. Donc aleli donc eningisaki pensa bomoi na ye azalaki pensa na kimia lisusu te. Donc journée mobimba ebebaki atikalaki kotia ata mbuma nguba ona munoko na yete na likambo oya yokaki il fallait ayota ngo ezalata mutu mususu afondele ye mais mutu penza oyo atiaka mutema leki penza oyo ayaka na ndako pendant des années leki oyo akotaka na ba chambre na ba cuisine ko lamba partout ko zwa eloko nyonso oyo moi na kata ndako wana nde mutu atie na likambo oyo. Vraiment esalaki penza mabe makasi etungisaki mama oyo. Papa oyo alobi yebisa ngai obimaka na ye na yebi eloko moko te. Tango azo répondre ndenge wana maya miso ezokita. Abi ngai na yebi eloko moko te na bimaka na mobali na ye te. Jamais de la vie. Naza kutu même pas na numéro na téléphone. Na yebi eloko moko te téléphone ngai ya ngoyo. Tongo etani balandi ya Congo check TV. Papa oyo abengi epa ya ba Pierrette. Azwi rendez-vous. Na ba poka bakei akamati mwasi ne bakei. Pa bakei epa ya couple o mususu. A même temps couple wana papa wana anyoka makaboye. Donc Pierrette donc atanzinzi aleki pemeni na papa wana mwasi na ye. Ata mwana ya 12 ans leki pemeni ya papa wana mwasi na ye. Alo tata na ndoto mwasi na ye. Donc yeba ndoto nyosa akomisa yango réalité. Basi minzela inde bake pa ba Pierrette yo wo. Tango bakomi pa ba Pierrette bandeko na ngai. Soit disant ce qui est petite sœur a commis le cola donc azangi kimia bandi ko loba wana. Mobali oyo azwi parole abi no Pierrette. Ko ganga oyo toko so solution te. Eloko biso to yeli awa yo olobi na grande sœur na yo tango na zolo ba grande sœur bandeko. Grande sœur oyo yaya oyo atikila libele te. Grande sœur kaka ndenge to loko takabatu na poto awa na ebite soki ba famille ezanga kabiso nga penza ki pire na linga kangote. Vomena za na mutunyo surtout bien pour to yebani na bilongi me mitema to yebani te. Mitema ya batu ezala kaka mbindo, mitema ya batu ndenga ka mutu mususu amoine cœur sensible a terminer boye. Amoni penze loko ko fingele te ayininga na sa mutema me na yebi yote yonde mutotala kangai. Papa oyo alobi Pierrette ko ganga to ka avancer na maso na bisote. Et loko to yeli awa yo lobi ke mwasi na nga abimaka na mobali na yo makambo ezali ndengeni ongai na sina na kanga bango na ezava ndenge wana ezali ndenge wana wapi preuve onga na lala ka ça fait une année na lotaka ndoto mobali na ngai amemi mwasi na makolo o kaka yango na nde yo komisara bango mwasi na mobali o musu sezanini o na mona ba audio mais ba audio wana pona lo ba vérité ba audio wana ezali ke téléphone ezali ya même mungongo o eza ko eza ya te wana fona lo ba vérité po na ko ko salikamo ona monité abi Pierrette donc ndoto o komisango réalité o balisi batu pendant une année o bombila ya na yo en même temps o yaka na ndaku batu ni nani mobala Pierrette bongo yo makambo nyustu oyebite o ngai makambo oyo na yebaki yango ayebisaki nga kalota ndoto nga na koma mobali ya grande sœur na ye mais na kipaka na ngango te po na monaka eza ndoto na yebaka pete keke koma grave boy en tout cas ezaki eloko moko ya passe bandeko na ngai
tala babi comprena to yoko kuta na poto likambo ezate me akomisi likambo ezali oyo penza ke sensible azolo beza makambo ezo engindi na Angleterre ndeko mama aye na ndeko na ndako comme petite sœur mutasali eboy et puis likambo ya somo atiele yaya wana basinziri ayebisa ba yaya nyonso bazaka na ba kwen ke ba silveka ye batailaka ye soki azara mobali na ye me batikala ekozwa yaya wana te atambolaka na sembo baza pe mobali moko te bandeko esalaki pasi grande sœur ona misu ya couple wana afukami alobi ngai nasambelaka nzambe makambo mwana mwasi oyo alobi nzambe ngai mwana discuter mingi eza te katilanga likambo oyo nayebi kutu mutuna makolo te nayamba ye na kati ya ndako lokola petite sœur nayamba ye nyonso nasalelaka ye ezala elamba azwaka chaussure mbongo akokota na kati ya cuisine azosala nyonso esengeli nzambe taelanga likambo oyo mpo nasuki atiela ngai basinzili partout ngai nayebi te ça fait une année alende ye kutu koboma ngai yaya oyo aleli epesaki pasi ya kosakana te azalaki déçu na ndenge ya mokie te bandeko na ngai ndenge nga mpe nazobeta lisolo oyo nazobanga ezobangisa ngai kozala na bato na mokili nazobanga vraiment tala mokili ndenge ezotambola tala mokili ndenge ezokende ti baye kotuna ye mama oyo Pierrette bien abandi kolela bandeko na ngai oyo bolimbisa ngai ezalaki ndoto ngai na bandeko kokanisa mpe eza ya solo bakoma mwasi na mobali bandeko na ngai amemi ta mwana mwasi oyo Pierrette akosela mpe sere moko na kati ya eglise kaka ndenge wana sere oyo akosela na kati ya eglise sere wana aza sere asambelaka mpena nzambe na ndenge ya solo me aza matata na ndenge ya moke te sere wana atombo kaka mpenza mabe donc ezali ndenge na ye sikoyo nazoyeba te bandeko na ngai mwana mwasi oyo Pierrette kindoki oyo oza nango ya kopanzaka bacouple kotia bacouple désordre ou bien kindoki na yo eza na sens nini mutu mpenza oyo azoyamba yo oh vraiment quelle ingratitude mutu azoyamba yo akotso na ndako na ye vraiment akomisi yo enani leki na ye ondire kutu leki oyo atikela libele nzoka leki akofonde tala biloko sali yango wana balandi ya Congo Check TV lisolo penza yango oyo ya Pierrette amikotsa na famille na couple oyo ake koluka couple oyo na makambu me mama wana aza innocente muwei ayebi ata eloko te donc eza batu oyo bakomisaka ndoto akomisango réalité eza mpe bato ya bajare ya boye akoki afonde lisolo moko boye akomisango mpe lisolo ya solo eboti bapolémique tala bato bazoya na poto tala bato ya modele ya boye Pierrette na Angleterre lisolo oyo ntango bokoyokela ngo bokoyoka ngo botindela Pierrette ayoka ngo bafoto nde naza nango adresse naza nango kombo na mboka naza nango soki otiki makambo na yo oyo te ya kokaniselaka kaka bato ke baza pembeni na mobali na yo ke bakomi basi na bango mama tokotanda o na internet mpo biloko oyo osali ezalaka te yango wana balandi ya Congo Check TV mwana mwasi oyo na kombo ya Pierrette na ngonga oyo azolela mai na misu alobi ke alingaka yaya na ye mingi ayebi te eloko nini esalaki ye yaya na ye wana alimbisa ye bazonga na ndenge bazalaki yango wana balandi bokoma na se wana yaya oyo asambelaka makasi vraiment et puis aza yaya moko très bien soko ozwie na likambo okosi alimbisa ye azongisa na motema ndenge kaka bazalaki ou bien asala nini po kote mosusu mpe tolobaka ke soki azalaki leki na ye propre eske alingaka abwaka ye wana ezali mutuna oyo bato biso bato ya mokili totunaka yango wana likambo ezali wana bokoma na se alimbisa ye bazonga na ndenge bazalaki ou bien atika ye ake na ndenge na ye po muta liboso akosela makambo eza grande sœur oyo te na kati ya église akosela sœur wana makambo
na ndenge ya mukete ke akomi pe mobali na ye ndenge moko pe ngai ke sensible soki na ke na Angleterre mama wana koloba soki naza pembeni na mobali na koloba ke bakomi makangu na ke sensible donc eza modèle na ye yango wana bandeko nyonso oyo songi bandeko nyonso oyo babomi bandeko nyonso omona ozoconsidere ye munoko polo yango ntango tokufaka eloko ya liboso epolaka munoko bandeko bokamwa te mpo munoko oyo motema oyo etondi mabe koleka vraiment balandi ya Congo tchek lisolo oyo epesi ngai pasi mingi epesi nga mpenza mawa mingi bakongole tozokende wapi tala biloko mosusu ezala na mokili mama oyo na mutu na ye makambo nyonso to wana panda inane na mutu na ye ezalaki te aye koyoka kaka plum pa ekweli na mesa leki oyo alingaka leki oyo ayamba na ndaku leki oyo atiaka na motema tala bete kibota eza likambo moko ya pasi mpe ya mawa ngai mpenzaki ya sensible na suki awa nazoloba na yo moto okomaka bikoma ke cœur sensible alingi kokota makambo tu na ntango yo oza congolais na kokota likambo na po to arranger ntango yo ozokoma sa koza motema mabe omoni ke okoma lokola cœur sensible ozokoka te ozobimisa kanda na kokoma koma totala na se wana omoni ke moyen olobelo komo ke eza te ke tala ye kuna tala boye okomi bikoma oyo ezanga ntina na seki yo wana balandi nyonso nabosani te napesa bino telefone 0049 152 103 78 628 wana mpenza ezali telefone ya cœur sensible ntango obengi nga boye ozwi nga mbala moko wana pe na suki wana tomonani na limero ya sima tomonani na likambo ya sima ndeko bipai oyo ozali soki likambo ezosala yo pasi benga Congo tchek pesa likambo nepa ya cœur sensible na kolongola linsala moko na tike bolumbu ciao Congo tchek TV nde makambu wana cœur sensible abeti egogo na muto abengi Pierrette mutema ya ndoki cha Congo tchek TV Yasiba Mutombo Congo tchek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo tchek mama Yasiba Mutombo Congo tchek TV Yasiba Mutombo Congo tchek TV Yas papa Siba Mutombo Congo tchek TV Ya papa Siba Mutombo